Je suis attiré par ton amour. Desina komi locataire ya motema na yo. Karantini nango lingi apana yebisa je t'aime. Na raisonnaka jamais un jour ko remplacer yo. Okombla ba vide nyonso ya motema nanga. Popol Si un jour on recommençait un nouveau monde. Nakopona kaka yo neta mindis nanga. L'auteur de mon bonheur c'est toi. Bolingo pesinga kopi meranga yango te. Popele na yo kaka elengi. Kristo fungola maboko oyambanga. Crispin Kafunda, mon ami. Jour ya liboso oyo mama apesaka okanda asalaka nini? Pour nga eza question moko difficile. Eza difficile pour na répondre à question wana parce que jour ya pesi ya kanda asili kaka parfois. Wana benza ata yo moko 51 na jour ya liboso en tout cas na ebité et loko oyo pesa nga kanda soki abange loko moko ezanga tina omoni abange. Kosa banga ka ezalaka ndenge nini? Nakoyeba te. Donc papa pe ayebite. Combien de fois papa apeta mwa mbata? Depuis tout bala na 22 ans ngo atikala jamais obetanga. Voilà. Ma passer bi papa abeta ta mbata moko te 22 ans ngoyo. Ambete. Ozora gifle jour moko na la gambeza mko. Balebele. Abeta mamba lebele. Wana penda na yebi pe na beta mamba lebele. Maman meta beta mamba lebele. Maman. Combien de fois papa beta? Toi beta ou déjà? Non, noté. Maman na beta mate banda. Attends tes hommes. Té. Donc 21 à 20 ans de mariage, maman pasteur na beta mate 51 ans de mariage à beta mamba lebele donc il y a maman kanza kuto zate. Koto 7 ans de mariage kuto no a habité. Papa Lolo, combien de fois bino bunda banda balebele. Mais biso va 23. Mais na bondela nga mo na bondela soki esala mindengo na bon pardon. Ebele. Voilà maman olobi nini maman? Nino ekata na likola makofi. Voilà yeba buka na minu maboko pona bango. Ili bala bosembo. Soki boswani. Na bondela mtalboso. Tosona ate mais soki asiliki ngande des fois na ba maloba moko boye juste pour na ko effacer eloko wana. Monsieur le juge. Bakoi. Mama lobaki soki bo moi argument muke ye mutu asala tu bozonga. Mama, ukoi? Regarde yo bossa ndenge bossa na jiro wana. Loba no. Loba ndingo lobaki. Ngande na bomaka moto loba no. Papa linga mingi nyama ya kotumba. Mama mete papa linga kolia mingi. Papa Lolo azavuma difficile te pona kolia. Azavuma facile pona kolia. Alia ka nyonso mais plat préféré na eza vegetable. Légumes. Ba légumes. Mama, papa linga kolia mingi. Papa linga kolia fufu, pondu na Thompson. Pondu, fufu na Thompson. Alinga ki ondenge ni alobaki maloba ni alobaka tanga alinga ki yo maloba libosa alobaka ta bukutanaka. Tokutana na église et aposhakinga abisayenga ke alinginga bon avato aloba nyoso wana a invitenga d'abord na restaurant. Kitoko makasi. Kitoko libala bosembo. 51 ans de mariage. Maman mete. Tangu papa Lolo 51 ans. Tangu papa Lolo mona kiyumba liboso. Alobaki na unini maloba bolingo liboso. Mona kanga mukola liboso bana ezaki communion ya bana bakulaki. Tokutana ine na avenue Boulevard, le même avenue Boulevard ba somba pe lupango wana. Ba enveloppe oyo za misatu awa. Ezala ba cadeau awa. Namoni aba komi cadeau na mususu mbongo. Mbongo on a habité chaque za ya combien awa. Cadeau awa na habité za cadeau ya combien. Mama momoni dobo répondre très bien. Soki mbongo ezali a ozimbongo.
soki cadeau ezali aussi cadeau tokotanga na suka oyo bakoganie yango oyo voilà osimbi elimeti pembeni esase papa suweno nini babomaka moto na petro te mpola mbanamba bola esengi makala yo timabanga edgar mvumbi papa na soki osali bongo wana obomi moto bolingo nanga mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydrokinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendance affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la première place. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokole Télévision bisika nyonso bozwami merci na confiance pe fidélité bopesaka programme oyo lelo na chaîne na biso Radio Lokole tobandi deux grands programmes moko oyo tobanda sika bwe libala bosembo je crois botala yango na tango ya kala elakisi nini libala ya bosembo ezali kaka pe bosembo ba couple ebele tosali sondage na Afrique angele ou en Afrique du Sud batu ebele bafanda kaka katika bavanda okomona basoko mananda kumoko mais ya solo bazali bosembo te yango to conserver ki programme oyo ya koyeba solo soki ba couple ezali bosembo alors ekobanda koleka ndenge nini ba couple oyo bomone basa pembeni zonga na ngai tokobanda kotuna bango mituna oyo elekaka na bavile bango quotidien na kati ya ndako bayebisa biso papa aliaka nini par exemple papa mitune ya mikie couple oyo ko gagner ba prix ezali ebele ekobanda ko sala mandenge nini to kobanda liboso par exemple ko yebisa ba papa to ba mama ndenge ba juge ba ko décider soit ba papa ba ko bima soit ba mama ba ko bima o ba ko tikala to kotuna bango mituna moko simple tangu ba papa ba ko zonga ba répondre na même mituna wana soki ba zui wana tokomona peut-être que papa va gagner libala oyo ezali ya bosembo alors pour la ko gagner bakoyamba ko bamba te non soki couple oyo la kisike bazali libala bosembo ba prix à gagner ezali ebele yango bokomona sima na ngai ba sponsor na biso bazali ebele par exemple kuna toli komona agence Family Legacy Group atali agence de fret oyo atali moka ba sponsor na biso Family Legacy Groupe va payer 5 kilos au félé pour nos gagnants. On a Congo, na Lubumbashi, partout na Congo, on a 5 kilos ya au félé. Donc pour visiter bango, adresse bango et saliwana. Ba sponsor bazali ebele, to sali pe lisusu na Little People Shop ya bana et pas wapi. Ba teka bilamba ya bana, ye a pesi au moins 10 kilos ya bilamba ya bana ya au félé na gagnant. Ba koko bazali bana ya bana bazali okopesa bana na yo sponsor msusu tozali awa Skin and Slimming voilà awa ezana makambo ebele boyebi yango par exemple soki mama aboti libume perdaka mwa valeur omona ekatani mwa bete na césarienne moko boye alors kuna soki oganye ok bazongisi yo libumu lokola mwana 17 ans awa kaka okoko gagner massage ya couple pour ya couple te massage ya couple gagner massage ya couple na 100 tonnes awa na taille massage massage couple zaka mbongo ebele mais awa gagner yango ki ba sali yo massage topé soin de visage ba pire o gagner ezali ebele okoki pe lisusu ko gagner billet d'avion Johannesburg Cape Town séjour tout dans la vacances n'est-ce pas presque vacances bandi ba foutele bino billet boké na Cape Town na hôtel 5 étoiles pendant 2 jours yona mama papa na mbaki bana te papa na mama libala bosembo ba enjoy peut-être ba enjoy ba ekozonga topé d'urban topé kaka awana Johannesburg na 100 tonnes séjour il y a 2 jours na hôtel 5 étoiles ba prix ya ko gagner ezali ebele bokoki po gagner mbongo enveloppe peut-être 10 000 rand 20 000 rand 15 000 rand 200 rand 100 rand ça dépend ndenge chance na yo ekozwama voilà en grosso modo ndenge jeune abiso ekosalama awa alors nakobanda liboso ko présenter bino ba autres co-animer émission ensemble à part l'équipe technique et je rends hommage la grande équipe technique de la Radio Lokole, ils sont tous là présents. Tobakisi bande comme nous sommes élargis pour une grande émission. Yelo libala yabo sembo. Awa na droite tangai awa bade komona commandant Congolo Anderson de Djobour. Mbote na yo commandant.
Mbote, honorable président Fiston Pelende Tata ya Sadek, mobali ya mama Rina Pelende, mama Oyo Akabaka, koleka mama Denise Nyakiro, pe koleka mama Olive Lembe. Membre ya jury lelo, toza ko souhaiter bonne chance na ba couple na biso bazali awa, oya ko gagner esengo mingi po na ye, o pa a gagner te ata dans les jours à venir a repé royal susu comme méga chance na ye soki ekosimba. Merci beaucoup. Voilà, tout ça notre consoeur mère centrale. Mbote na yo. Mbote Ndeko Fisto Pelende, le président de tous les journalistes, le patron de la radio Lokole. Nous sommes ici dans la première édition et à Libala Bosembo, en Afrique du Sud. Et c'est mon avis parce que nous sommes parmi le membre et Agiri et nous allons seulement souhaiter bonne chance dans le couple gagnant. Et puis, gagner, courage toujours. Il faut apprendre et à courir makasi pour prochainement gagner. Merci beaucoup, président. Voilà, couple Jiri Oyo, baza couple artificiel. On a mis un costume, le quoi ça dit bala bossem non papa fazala maman zala couple artificiel. Bango musala bango rozala nini. So qui totuni ba question ba couple oyo, ba content. Ba question qui le kola à peu près. À peu près. Bango ne ba ko décider, ba ko kata likambo, ba zuzi. To pesa bango ba point, to pesa bango ba pointer. Musala bango rozala yango wana. Voilà. Na keimba la moko ko présenter bino ba couple, ba content oyo to sur le lot. Bandimi quoi participer na libala bosembo. Na pesi mbote papa kombo nani? Moi, kombo nanga ezali révérend pasteur Faustin Nyangezi de Royal Gospel Ministry à Pretoria. Je suis venu avec ma belle et charmante épouse, madame Irène Nyangezi, qui est avec moi sur le plateau. Et je profite aussi de ce temps pour vous saluer aussi, Fiston, le patron des radios Lokole et télé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Moi, Liloba, ça fait combien de temps vous en avez, papa? 22 ans. 22 ans ensemble. Voilà, 22 ans ensemble maintenant, papa. Donc, je rappelle que Bino Batouban a besoin de candidat dans l'ambassade. Maman, agence, maman, pasteur, agence pour la construction de maman ambassade. Merci beaucoup. Donc, à gauche, Nangaï, couple numéro 2. Papa Lolo, mbote na yo. Mbote. To benga papa Lolo to na kombo mususu. Comment nga papa Lolo ba benga nga mais comment nga mampuya Lolo. Esengo na ko participer lelo na libala bosembo. Bo sali combien de temps na maman? Eh, tu sais 51 ans. Oh. 51 ans de mariage. Maman mete, mbote na yo, mailoba. Na sepeli mingi ko assister na émission oyo po ba benga biso yango na toye poto solola. Ngana papa mibuto sali eza 51 ans. Voilà, 51 ans de mariage. Et ça lit pendant Goubaté, hein? Voilà. Donc il y a un couple numéro 3, tout le monde papa bien habillé. Un couple ba jeune siko mais ba jeune ba kemba de soins d'un couple. Mbote na yo papa Joseph. Mbote papa Fiston. Na sepeli mingi kozala awa, na sepeli mingi. Combien d'années de mariage au salle déjà? Ça fait 5 ans, plus 2 ans il y a fiançailles. Donc 7 ans, tous ensemble. 7 ans ensemble. Maman, vous avez gagné billet avion que séjour na Cape Town, on a pas vacances na papa hein? Oui, oui. Kombo nanga naza Joël Binene. Voilà, maman Joël Binene, wana ba content na biso ba couple misatu oyo balingi ko banda na libala bosembo na biso édition numéro 1 awa na Afrique du Sud d'Afrique angele. Yo mutota la biso ya ko yoka sonité. Benga na numéro rédaction wana komisa kombo boya toye basoki bosaka libala bosembo ya solo. Voilà. Toko banda liboso na ebité ba juge ba ko décider to banani ba ko bima parce que na bino ba ko da esika côté soit ba maman ba ko bima to tikana ba papa soit ba papa ko tikana to tikana ba maman. Maman bimi na ebité ba juge bo destin ndenge bana ba bima loso. Ladies first hein. To bana ba maman ba papa batika biso. Voilà, ba papa bo bima bo kei pas ingénieur. Ba papa a bomba bino musika bo kabiso te. Mam to sola ba papa bo bima. To bengani ba papa ba kende. Libala bosembo ba papa ba kende musika bo kabiso te ba kende musika to tikal na ba mama. Bo kende pena musika. Je suis attiré par ton amour. Desina komi locataire ya motema na yo. Karantini nango lingi afana yebisa je t'aime. Voilà. To tikal na ba mama bazali ko ngala ko sakana te. Nani okende voyage na Cape Town nawe. Mama na ngai. Nali ko sabno enveloppe oyo. Pesa nga enveloppe oyo.
Enveloppe oyo eza misatu awa. Eza na ba cadeau awa. Namoni aba komi cadeau na mususu mbongo. Mbongo on a évité chèque eza ya combien awa. Cadeau awa na évité za cadeau ya combien. Mama bomoni dobo répondre très bien. Soki mbongo ezali ya ozi mbongo, soki cadeau ezali ya ozi cadeau, tokotanga na suka obo gagner yango yo. Voilà. Na kena question liboso, question na retourna eza pona ba mama nyonso tout. Wana ba de ba juge ba sunga biso na komba question wana. Ba mama, na ba na mama pasteur. Mama pasteur. Couleur nini papa lingaka mingi? Papa linga bleu, blanc. Moka. Moka, bleu. Bleu. Yeah. Mama pasteur et papa lingaka couleur bleu. Mama mete papa lingaka couleur ni? Papa linga couleur bleu, beige, na chemise à pembe. Bleu. Maman lobi papa lingaka couleur bleu. Maman na biso, papa lingaka couleur ni? Papa lingaka couleur bleu na blanc. Couleur bleu. Ah. Et là bah bleu hein. Noso. Et vous comprenez bien noter hein? Couleur nde maman lobi abaki bleu ata 2 3 oka papa linga c'est pas un problème les kambouté voilà bazouzi nde ba condité donc maman loba papa linga ba couleur ni Papa linga couleur bleu blanc. Papa linga bleu blanc ma pasteur koto papa linga couleur ni bleu beige na blanc. Bleu belge na blanc. Maman papa linga ni Papa linga bleu na blanc. Bleu na blanc koto. Voilà question à liboso. Question à mi balé. Jour ya liboso bokuta na gina papa ma pasteur. Alinga ki ondenge ni aloba gini maloba ni aloba tanga alinga ki yo maloba liboso aloba ta bokuta naka. Tokutana na église et aposhakinga abisayenga ki alinginga bon avato aloba nyonso wana ainvitenga d'abord na restaurant. Et bandi bosola nanga ko apprécier nga ko ipsanga ndenge naza kitoko kitoza kitoko to bandi bosola partie ya wana ibandaki ni wana d'abord oui mona nga na église et puis invité nga na restaurant kitoko makasi kitoko libala bosembo 51 ans de mariage mama mete tangu papa lolo 51 ans tangu papa lolo mona kiyomba liboso alobaki na unini maloba bolingo ya liboso mona kanga mukola liboso bana ezaki communion ya bana bakulaki tokutana ine na avenue Boulevard le même avenue Boulevard ba somba pe lupango wana alobi na ngai na sepeli na yo boyna bome nga na sala ine tina kota mwa dutu muke bon après simanango ayeko landange pa na biso nde ayebisinga maloba ya kokai koyebisa ngai maloba alingi ngai naza kitoko mpona ye naza mwasi ya vi na ye ebele ti me lupango oyo place ye alinga ngai lupango yango bango mpe moto basomba lupango wana kitoko makasi nga na ye kitoko makasi tokei na mama ya misato mama mokola liboso papa alingaka aloba maloba nini Bon, tango papa alingaki nga nazalaki na Zambi ya azalaki awa. Siko toyebanaki ye kala kuna na Congo. Tango aye awa nde abande kobenga ngai, abande koyebisa ngai ne asepeli na ngai. Tobande kosolda na ye. Malobani etusaki yo polinga ye. Alobaki na nga je vais t'épouser. Mbala moko boye. Kambute, papa alobaki je vais t'épouser. Question ya misa occupé ya suka. Etumba ye. Mama pasteur. Papa linga kolia mingi nini? Papa linga mingi nyama ya kotumba na mikate. Nyama kotumba na mikate. Ba juge nyama kotumba na mikate. Mama mete papa linga kolia mingi nini? Papa lolo azavuma difficile te pona kolia. Azavuma facile pona kolia. Alia ka nyonso mais plat préféré na eza vegetable. Légumes. Ba légumes. Et loko alinga mingi eza légumes. Voilà, papa lolo alinga kolia mingi légumes. Légumes déjà c'est bon. Légumes ni alinga mingi.
légumes nyonso kaka présenter. Ah, les kambouté, légumes nyonso surtout. Maman, papa linga kolia mingi nini? Papa linga kolia fufu, pondu na Thomson. Pondu, fufu na Thomson. Merci, bakso beso te yangwana. Papa paso ba essayer leki déjà maman. Hein, ba papa songi la biso awa. Ba papa songi la biso awa, total ya solo soki libala o ezali ya bosembo. Pour yebisanga te osali 51 ans de mariage, oyeba te papa linga kolia nini. Osali 5 ans de mariage, papa linga kolia nini. Oh papa linga kitoyo. Ah, na yebi te. Voilà. To sengi na papa songa lombango. Je suis attiré par ton amour. Desina komi locataire ya motema na yo. Karantini nango lingi apana yebisa je t'aime. Voilà. De retour sur ce plateau, mesdames, messieurs, papa Bazongi Sika, papa démarche, jeune premier. Juge, va rappeler sur question de la guine. Tu question Couleur préférée à papa. Voilà. Donc, papa, nous avons guité awa to tongi bino. To tongi bino na maman. Tu n'as pas eu solo di bala. Ezali ya bosembo. Tu n'as pas eu solo. Tu n'as pas papa. Tu n'as pas maman, pardon. Couleur nini o bino bolingaka. Papa linga couleur nini, beaucoup pesa biso la couleur o bolingaka. To ba ende na papa pasteur. Papa pasteur. Couleur nini o lingaka ming. Bon, en tout cas, na ba couleur, na sepelami na couleur bleu, surtout bleu ciel. Mais na ba bleu au fur et à mesure que tozo kola, ba couleur peso kendeko kendeko varier, mais ba couleur bleu et ça la couleur nga préférée. Bleu ciel. À part bleu, nous avons la couleur à pembe. On a pas non. Précision ça bleu. Bleu ciel. Bleu ciel. Bleu ciel. Bleu rouge. Mais ça rappelle blanc. Bleu blanc et ça rappelle parmi la couleur na biso. Papa linga mingi bleu blanc. Ça va? Papa ça linga bleu blanc. Papa lolo doyen. O linga mingi quoi ta couleur ni? La couleur ma préférée c'est bleu na beige. Bleu na belge. Wana papa lolo ndenga lobi. Toye papa kotoyo. Jeune premier. Papa, o linga mingi quoi ta couleur ni? Ngana linga couleur bleu. Couleur bleu les la couleur préférée na ngai. Eza la bleu nyonso, eza la bleu ciel. Bleu na blanc. Bleu na blanc. Ah, couleur préférée na ngai ngoyo. Voilà, bleu blanc. Ya mi balé blanc. Ya liboso bleu, ya mi balé blanc. Et Tumbae. Avant de regarder la deuxième question, couple, juge, couple numéro 1. Est-ce que Bazui ou Bazuite? Bazui, Bangonyon, c'est Bazui. Donc, couple, c'est Bazui déjà. Donc, un point à changer. Voilà. Libala Bosembo. Voilà, couple à Liboso, Bazui, Bangonyon, soit. Voilà. Tu regardes la deuxième question. Deuxième question de la Guinée. Premier jour à rencontre na bango malobani balobela na kepi bakuta na kiwapi. Voilà. Papa, premier jour beaucoup de la Guinée maman. Malobani ni sengo o lobela ki sala ki akuya bo sala depuis de 20 ans de mariage. En tout cas, pour la première fois, Zara toujours je t'aime dans ce pays là yo. Puis na zana besoin vraiment tout tambola et longo dans vie autre zango sur la terre de vivant. Na mona yi vraiment que azava ma na sepeli na. Omoni maman oise mama moko na sepeli na yo? Non, exacte que komoni un peu bala moko sepeli na et sokoluka stratégie ni ngo tia tout. Olobaki nini? Bon, premièrement na lobaki que na sepeli na ye et puis na zana besoin to kutana. Bon, organiser lo lengeni ya kutana. Monsieur le juge, bonne réponse hein? José. Tout n'a papa pour précision mouké à mon la maman pasteur wapi pe place pas kutana et puis T'aimes bisto go favoriser t'aimes bisto papa lobi yango wana tokota soki ba réponse kokani do so tokota soki kokani papa na maman bango nyonso on est réponse na bango ba se baser na place où ba kutana ki pour na ne ba kutana on est bango nyonso misato ba ke na même ligne si je ne me trompe pas. Donc bon to ba ça bon beaucoup de gens na maman pasteur. Bon, normalement, pour l'anga, à l'église, là où j'allais prêcher souvent,
na église mo bengi Krassoud na Pretoria. Et puis moi j'allais prêcher là-bas, j'étais souvent invité là-bas. Et puis na bande komona yewana et je l'ai place autour dans un restaurant on a invité qui nous avons pris notre temps de prendre les secrets et puis tout solo là qui wana. Monsieur le juge, est-ce que Bazui Correct. Oui, oui, très correct. Ma bonne pour la coupe numéro 1. 2 points. 2 points pour la coupe numéro 1. Voilà, donc la coupe numéro 2. Papa Lolo, bino bokuta na wapi précisari ndenge nini na bokuta na ka oloba maloba nini bokuta na wapi oloba kine nini. Ah bon. Ngai pour la première fois na mona kai azoya na balabala. Na avenue du marché na balabala na biso. Ngai azozonga na ndako. Na moni ngai na musika na mwana mwasi wana kolinga ye. Na lobaki ndenge wana. Lelo akomi pene atani ngai nde petit oyo. Pour n'arriver à bazaki na veni mayala. Bon, eleki nango. Après jour mususu bana ba kuli communion, tozo kene na ba fête wana na veni na biso. Na parcelle biso sur nous za siko. Fête za ki place wana. Na moni na fête wana. Petit to ngo moni susu fona lingeka. Abikati. Tena yo yebiseti. Kaka sur na ni na balabala wana. To bimina lupango ya sika fête za ki na landi. Na bisinga lingi yo. Asali mi parler. Ti après ça bon dans ce jour il a dit qu'on a tué côté na bango na misa na moko boba après ça encore nae c'était comme ça. Bah juge, est-ce que papa Lolo alobi ndenge mama lobaki? Oui oui. Ouais avec beaucoup de précision. Quand des maman lobaki na occasion à communion, fête à communion. Maboko pour la coupe numéro 2. 2 points pour la coupe numéro 2. Ils ont que mystique 2-2. Coupe numéro 3. Papa bokutana ki wapi bolingana ki ndenge ni maloba nini oyo besaki mama? Bon, tokutana nazalaka photographe. Na bande kokende kokanga ba photo na famille na bango. Moi kala, je crois ba 2003, 2004, moi kala. Et puis à un certain moment, connaissance et bandande place wana, mais na proposa été. Toye ko se séparer. Na ye en Afrique du Sud, na tiki na nini na Congo. Et puis par après toye kokutana na nzela siko ya nini ya Facebook nde na tuni na koma na Zambie bwe na nzela siko ya singa na téléphone na proposaki na ebisi en tout cas yo moko yebiki na sipela na yo na lingi na bala yo atuni nga olingi obalanga na bien na ngi na bala yo mais pas seulement aux ala mwasi na ngai mais na lingi aux ala femme partenaire ya vi na ngai. To bolingaki na téléphone. Ya, tolingana na téléphone mais toyebana avant. Toyebana taba 8 ans avant na proposé. Monsieur le juge, réponse est en. Voilà, merci beaucoup. Papa abandela mo musika mais ndenga lobi ezali ndenge mama lobaki ke bayebana ki déjà après tant ya komi na Zambie, mobali na Afrique du Sud, papa bengi ayebisi balaye. Un point. Bazuite. Papa ibalinga na téléphone. Bon idée. Balinga na téléphone. Papa azan Afrique du Sud, maman azan à Zambie, donc l'issolé au Salamaga dans Zela Singa, c'est que azan dans les bons. Bah juge, donc tu passes par moi 1 point. Tu passes à moi demi-point parce que ils a vraiment accuraté. Explication claire parce qu'on a besoin de précision. Précision. Maman Lobaki, na Zambie, na Congo, on n'a pas vraiment su où ils allaient occasion à rencontrer na bango. Donc, bazan à demi-point. Voilà. Juge Moralobi, Bazui Mora Zuite. Bon, ngap on a écoute bashi ba ibo zui mais ngap zuite. Pour tout ça na téléphone na oyo. Papa. To pèse bango demi-point. Réponse wana bana ngai na zuite. Point na ndenge na ye, nga peso ya nga, ye pa pesi wa ye. Ye ba ke tozana to ça la calcul na suka, ya papa la maman donc c'est on n'en disconvient pas. Voilà, mais demi-point, nga la pesi 1 point, c'est pas un problème. To pèse dans demi-point nan. Donc ba comme na non ba pèse nan ba ça na ba combien? 1 demi, to de ba on a combien? On a 2 demi. 2 demi nan no. To tche bango 2 demi. Wana sikoyo. Juge numéro 2 a pesi bango demi-point. Nga na pesi 1 point na ngai. Et là problème te. Sommation ça la manasuka, to yeba nto calculer parce que ba maman be ba oleka na ba
interrogatoire. Donc, pour balancer, point après, c'est pas un problème. Voilà. Donc, bino point la bino dans suspense. Les autres voilà. Sikoyo to bimisa ba maman, ba papa tikala. Tout ça on a besoin boy. Bo pesa biso précision. Tant que vous expliquez biso boy, c'est vraiment confusion. Il faut précision. Ndenge ba réponse à biso qui papa lingaka bleu na belge. Rouge na vert bongo. Précision ma solo, on besoin ma soloté. Ba papa botika la maman bo mamuke to tonga bino na papa boye. Alors, hein? Oh, troisième bon c'est la muke. Troisième question, Bolimbisi, voilà. Troisième question. Ah, en tout cas, Libala Bosembo, Zali Awa. Voilà. Question numéro 3. Et ça va qui dit Nissoussou. Plat préféré. Papa. Plat préféré de Zaranine. Bon, on a ça, repas belé, mais où est-ce que plat nanga préféré, ça la nalia mikate avec un peu de viande, nyamakotumba. Si on peut ajouter aussi non Monsieur le juge, Libala Bosembo Zali Awa, maman répond à bango. Maman lobaki mikate ne marotumba. Vous mettez ma boko, likuni anil ba jeune. Voilà. Nyamarotumba na mikate. Papa Lolo, yo linga rouler ni mingi. La plat préféré mais naliaka mingi ba vegetable. Matiti kana lingaka mingi. Maboko répond à bango. Bandeko open Libala Bosembo na ebite to kosuka ndenge nawa. Nani a voyagé na Cape Town 2 jours na 5 étoiles. So moi. Papa. Yo récupérer maman sauver yo hein pour moi il a sauvé la courage pour récupérer un point na bino beaucoup qualité. Olinga olia mingi. Nalinga mingi légumes surtout pondo et puis nambisi pour être précis Thompson. Le verbe est clair olinga nini? Pondo na Thompson. Monsieur le juge. Maman le bagini. Pondo Thompson na fufu. Ya. Bozo Libala Bosembo hein. Maman répond à bangoko Libala Bosembo. Ah. Merci. Donc couple numéro 1, 3 points. Couple numéro 2, 3 points. Couple numéro 3, 3 points. Alors, si ko ba maman bo bima botika biso ba papa, totonga bino mamuki. Mabo répond à maman, ba bima. Je suis attiré par ton amour. Desina komi locataire ya motema na yo. Karantini nango lingi apana yebisa je t'aime. Voilà, maman batiki so tresco ma papa to bani série ba question pour papa sika to bani papa pasteur. Papa pasteur e biso. Wa ta sapato numéro combien? Ngana la ta sapato numéro 45 et na numéro ya ba 1 2 3 4 ça numéro 11. Donc papa Lobi a numéro 45, topé numéro 11. Pendant papa pasteur Michel Bosso. Papa Lolo, ça porte le numéro combien? 42. Combien? 42. 8. 42. Papa Lolo 42, topé numéro 8. Papa Joseph, on a numéro combien? 45. 45. Nalata 45. Papa Joseph a le numéro 45. Voilà. Deuxième question. Jour ya liboso, oyo mama apesaka okanda, asalaka nini? Moko epo moko ndako ezangi mwa kanda ya te moko ya liboso po manga na lobaka mingi te et puis nakoloba ke pour la première fois pesanga kanda vraiment pour na loba kanda pe ya makasi na monango vraiment te. Maman, bandana a personne candidat. Ah, mais pour dire donc Rosilika. Le bas vous pouvez Rosilika. En ça là, comme c'est peli ça au te bana bolingo. Les jours. Ce qui peut éviter, on a évité, ça peut réponse. Pour nanga, il y a question moins difficile. Ah, ça difficile pour na répondre à question. On a pris na jour, pesi un kanda. Na silikaka parfois. Donc, papa pasteur, on a évité. Toujours réponse. Donc, à éviter, joue moi ça peut ça ekanda. Ce qui et l'on répète ça. Ce qui la réponse est belle et sa confusion. Il va éviter. Éviter, mais
Mais ça te. Ok. Oyebite. Donc papa pasteur abi ayebite jour oyo apesa kanda. Papa Lolo. Jour à liboso mama meta pesa kanda. À simple de 50 ans jour. Liboso ezate. Jour à liboso pesa kanda ezate. Ngaza na kanda mingi mingi. Ozomona. Papa likamuke buba na siliki nanga mais na kumela na kanda te. Alors na kokiko Na tuni boye. Apesa kanda jour à liboso salaka nini? wana penza ata yo moko 51 na jour à liboso en tout cas na ebité na ebité. Voilà. Papa Lolo Palobi a yébité. Papa Joseph, 7 ans de mariage. Jour à liboso au mapesa kanda salaka nini? En tout cas, jour à liboso apesanga kanda te hein. Non, apesa kanda te bana bobanda. Asi apesanga kanda. Ezana Mona koloba boye, ezana eloko moko epesanga kanda epa nae. Bobangi. Non, yebisa biso ke mama apesa inga kanda jour abanga eloko boye to yeba. Eloko yango nayebi ke nasilikaka mingi nazala d'abord mutu akanda eloko oyo epesanga kanda eza soki abangi eloko moko ezanga tina omoni abangi. Osa banga ka ezalaka ndenge nini? Nakoyeba te. Donc papa pe ayebite. Etumba ye. Donc papa ba yebite jour apesa mo kanda. Peut-être maboko. C'est vrai qu'ils ont les balles à bosser. Monsieur le juge. Pour expliquer bango bien te. Le problème est nini bolingana ki bobalani. Bozara bien na kati ya libala. Mais est arrivé siko première occasion na bino bo swana oyo silika ka bo silikelaka nini. Bako swana ezara nango tout le temps. Combien de fois au bêta maman ou bien au Kanda yango wana. Kanda pena yango donc ba bi ba yebino bango te. Ouais, c'est deuxième question hein. Troisième question puis asuka votre côté ba maman. Cadeau ya liboso opesaka ba bokilo na yo abotelo mwasa kitoko ezalaka nini? Cadeau ya liboso na pesa ba bokilo na po apesi nga mona to na bokilo na yoko ba bokilo na yo pesa va zwa oyo pesa ba bokilo ezalaki mbongo ezalaki combien ezalaki eloko to ezalaki nini? ya liboso na koloba eza po bambongo pe ezalaka mais nakoloba ke ezalaka mbongo voilà, je m'en souviens pas mais je me souviens à un certain temps napesaka pe $100 moko boye dans un premier temps. Voilà, donc papa pasteur cadeau à liboso pesa na bokilo $100. Papa Lolo cadeau à liboso pesa bokilo zakani ezaki mbongo mais ngai te mtapesa yango ezaki papa na ngai. Yo papa ta yo pesaka nini yo moko? Ngai napesaka radio mwasi nanga kumbaka ngo papa na bango. Donc cadeau liboso papa Lolo pesaka pa bokilo na ezai radio. Papa Joseph cadeau liboso pesaka bokilo zakani? Cadeau liboso nasombelaki bana bilamba na basapata. Bana te ba bokilo na yo. Bokilo za papa na mama mwasi na yo pesa cadeau liboso pesa. Cadeau te. Nasombela nde bana na bango bilamba natinda na Zambi. Donc ba bokilo ba soit cadeau te. Voilà, merci maboko pona ba papa. Moi mi kakatano ezali awa to lukela ngo précision avant ba mama baya. Papa Lolo alobi ke apesa radio. Bon, avant il y a sa radio, vous allez vous rappeler il y a sa radio, mais Monsieur le juge, question simple. Yo to ça papa, yo pesa nini pa bokilo no cadeau. Papa pasa pesa $100. Papa Lola lobi apesa radio. Papa Joseph lobi apesa eloko te. Non. Écoutez, conception to kende boye, sinon to bunga. Et la question réponse. Question réponse. Bokilo na bino ba webi se biso ke bazwaki mbongo mais mbongo wana papa Lola pesi précision ke yete mutapesi vous rappelez comme nous sommes des jeunes papa na bino pesi mbongo otina ba papa bokilo mais yé ayo pesa radio sur photo dans la précision te ba pesa En tout cas biso ça clair cadeau pesa nini papa lui a pesa $100 papa lobi a pesa radio ya a pesa le côté et s'il n'engwana non papa Joseph question réponse donc tu awa $100 awa tozui radio awa tozui eloko te voilà non ba question ça simple n'est-ce pas ça simple to tuna babo kilo ba na te babo kilo
Donc, et l'autre côté, radio na $100. Ma bon répondre à papa. Voilà, ma maman bazonga. Je suis attiré par ton amour. Desina komi locataire ya motema na yo. Karantini nango lingi apana yebisa je t'aime. Voilà, merci beaucoup. Bienvenue encore une fois de plus de retour dans ce plateau. Sur ce plateau, pardon. To yambisika ba maman ba yo kota ba ngengi ba nzelu ya ba papa ba ye. To tout na soki ba répondre les mêmes questions na ba papa. Question à Liboso, monsieur le juge. Pointure, il y a chaussure, il y a papa. Papa chaussara numéro combien? Voilà, ma pasteur. Papa a numéro combien? Papa Choussaka. 44. Papa a 44. Maman 44. Papa a combien? 45. Bakoi. Ma bonne réponse à maman quand même. Voilà. Maman, papa a numéro combien? 42. 42. Bakoi. Papa a combien? Ah, ben là, il y a Bosembo 42. Maintenant, on va prendre la part à Lolo. Un point. Un point pour papa Lolo. Maman, papa t'a acheté combien? 45. 45. Bazui. Un point pour l'équipe numéro 3. Hein? Moi, discussion, allez, moi, discussion. Ça va. Yom to sumba yo na lati. Na tuni yom kende oya ina 44 to zongisi. Nayaki na 2 fois. 44 ezami balé. Alata 44, alata pe 45. Mais o alata ka munene 44. Ngamu tunasombaki. Na zongisaki ya 44 parce que size na ngondenge ezali. Non beaucoup. So eza pointi, il faut ça 45. Donc beaucoup 44. Il faut ça 44. Likambute to j'ai zananu. Likambute. Ma bon pour la couple. Pasteur. Likambute. Deuxième question, deuxième question, Zaki posé. Premier jour, comment? Il y a premier jour de Nini? Oh, premier jour à couleur plutôt. Voilà, ma pasteur, jour ya liboso na ane bosalio, oyo pesara papa kanda ezalaka osala nini? Tane oyo. Non, banda libala, jour opesara papa kanda ezalaka jour nini? Jour à $100. So pesa to lobi ezate. Depuis to banana e. Banda jour ya liboso pesa kanda osala nini? Ça soit bon à $100. $100? Osala nini? Naebi souvenir. Ezaki $100. Papa kolobate. Oebite. To $100. Te daebi makambongo $100 moko ezaka mbongo. Voilà, maman lobi azwaka $100 et on papa silikra. Papa lobaki nini? Aebite. Donc bakoi. Mabo répondre on bakoi. Coupe le numéro 1 bakoi. Voilà. Papa Lolo. Jour à liboso maman meta pesa ko kanda. Oh, c'est maman hein? Maman. Jour à liboso pesa papa kanda. Osala nini? Bambula ngo eleki ebele na yebi lisu te. Na bosani nyonso pe na yebi su te. Maman a bien habité. Ba juste, papa lobaki nini? Sur bolo bini. Bon c'est la numba muté, est-ce que bazui? Bazui? Hein? Donc papa a bien habité, maman pas habité. Donc il bazui un point. Un point, bazui. Coupe papa lolo un point. Maman. Jour à liboso, au pesa papa kanda. Au salarani. Na habité. Au habité. Maman a bien habité. Maman reprend la coupe. Donc maman a habité, papa a habité. Liba la bosembo. Voilà. Moutouna ya souka souka. C'est là qui nini, monsieur le juge? Premier cadeau, oyo, papa appelle ça la belle famille. Ma pasteur, est-ce que au soufflet, papa souffle réponse te? Cadeau à liboso oyo appelle ça na bokilo na ye, papa na maman na zarani. $100. Monsieur le juge. Ezaki nini? Hein? $100. Ma bon répondre à bango. Est-ce que
Papa Palazzo, maman, maman, comme tu le pour maman, $100, $100, et tomber $100. Un point, maman, on va $100. Voilà. Mamete. Kado ya liboso oyo papa Lolo apesaka pa maman na papa na yuzaka ni. Radio. Maboko pona bango. Mama na ngai. Yo ngamona memaka ngona bumba. Na kende na ngona bumba. Radio kitoko. Maboko pona bango. Hey! Plus de 50 ans de mariage. Ezali panangu bate. Nani akokende Cape Town na hôtel 5 étoiles. Ola le kuna 2 jours. Eh, na mana ngai yawa. Mama. Kado liboso oyo papa. Soki bo trichane to mo tricher to anile wa point nyoso tu. Soko souffle to anile nyoso tu. Oh papa pesaka et papa na maman na yo ça ni. $50. $50. Monsieur le juge. Bakoi. Papa le baga ebité, il obi $50. Ma bon répondre bango quand même. Voilà. Bazou si vous rappelez sur un point couple numéro 1 combien de points? Couple numéro 1 bazana 5 points. La question bazana 1 sur 3. 5 points. Et couple numéro 2? Couple numéro 2 bazana 7 points. Couple numéro 3? Couple numéro 3 bazana 1 2 3 4 5 points. Oh, couple numéro 1 bazana 4 points. Couple numéro 2 bazana 6 points. 4, 6 et 5 points. Voilà. Si vous avez une question sur le barrage, pour tous les cas, na étape mususu. Si vous avez papa on kende papa non? Papa si vous avez susu. Je suis attiré par ton amour. Desina komi locataire ya motema na yo. Karantini nango lingi apana yebisa je t'aime. Voilà, na ba question en souka et vous allez deux questions belete. Donc il y a 3, c'est pas sa chance. Ngala reposer moko, bazouzi va poser moko. Ça va? Troba na souzi ya mobali, commandant Anderson, tuna ba maman question moko. Voilà, ba maman va yebisa biso combien de fois ba papa va sabeta bango. Voilà. Banda bobanda libala ma pasteur toyebi ke koswana ezali pilipili mungo ya libala bitumba ebomaka libala te pamba. Comprenez? Mwambata. Combien de fois papa apeta mwambata? Depuis tobala na 22 ans yango atikala jamais obetanga. Voilà. Ma pasteur abi papa abeta tambata moko te 22 ans yango yo. Amete. Ozora gifle le jour moko na la gambeza mko. Balebele. Beta mamba lebele. Wana penza na yebi pe na beta mamba lebele. Merci. Maman meta beta mamba lebele. Maman. Combien de fois papa beta? Toi beta ou déjà? Non, noté. Maman na beta mate banda. Atamba te zomate. Te. Donc 20 ans de mariage, maman pasteur na beta mate. 51 ans de mariage à beta mamba lebele donc il y a kanza kuto zate. Koto 7 ans de mariage kuto no a habité. Voilà, deuxième question. Merci beaucoup président. Naïna l'a posé ba maman. Soki bosali discussion boswani na ba papa par exemple. Nani oyo aseskizaka mutu aliboso. Après ko swana ata yondo zaki na faute to papa nda zaki na faute. Mais ce que pour se réconcilier. Nani azwaka le devant peut-être aya abo mamoto boyo kana pendant toutes ces années au boza ensemble. Ok, moto no ma pasteur. Oui na yoki. Bon, so le golo ba vraiment biso tika penza ko swana te. Oui, to swana te parce que comportement na ye na o yangeza la différent. Ngamo na ye barake so na osali kambo oyo soit akolinga te soit ezala boina evitaka. En tout cas, tozo grâce au swana te. Voilà, merci beaucoup. On a 20 ans de mariage, au plus de 20 ans, soit tamba la mogote, malamu mingi, li kambute. Pendant ce temps, to sengi na mama, bon, c'est la biso, cadeau kuna pala ba surtout eyaka déjà pala ba content eyaka, bon kanga pa bandwa mona yango te to benga yoko tabe sa pembeni wa parce que mujo so na émission songa maboko pamba te, ça li bala bo sembo. Mama ri na penda zaliawa. Émission songa maboko pembeni. Maboko pa na mama ri na pelende. Voilà.
Maman Mete. Oki mutuna? Soki moi bokoso eza muke. Ngaza kana mwa lolendo papa mutabanda komona mama totika makambo wana mona bondeli na minute wana pe kanda nyo Cécile. Maboko pona mama 51 de mariage maman mutasengaka. Voilà. Mama na biso. Soki bosona na papa. Nas bondela kamuninga mutaliboso. Bon, biso to swana kate. Soki incompréhension moko ezali ngande na bo makamoto. Donc maman nda banda mutaliboso ma boboto baboko pona mama ko. Voilà. Mutuna ya suka ongla kotuna pour final si on a okende Cape Town. Nana omata avion ake na 5 étoiles 2 jours kuna kitoko wap. Hey. Ba maman na tuni boye. Simple et bien pour na to équipe pour. Lobby boliaki nini? Ona me papa ni lobby. Lobby eza dimanche. Un instant. Lobby toliaki soso, madesu, na loso. Lobby baliaki soso, madesu, na loso. On va mettre lobby boliaki nini? Madesu na loso. Mama mete baliaki madesu na loso na papa lolo. Mama, lobby boliaki nini? Lobby toliaki macaroni, maki na rachen. Macaroni, maki na rachen. Oh, coupe mindele, macaroni de spaghetti hein. Macaroni, maki na rachen. Mais toi pas bien. Bon, toi on rende ngwana macaroni na spaghetti ngwana kaka na loso hein? Macaroni, maki na rachen. Macaroni to spaghetti na maki na rachen. Voilà, merci beaucoup. Alors, on se retrouve après la page publicitaire, papa Bakota. Osimbi meti pembene sase papa sueno nini babo makamoto na petro te polamba na babola esengi makala yo timabanga Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wana bomi moto bolingo nanga mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la première place. To la phase siko finale il y a ba question to boyoki mituna ototuni ba mama siko to so ba papa ba répondre ngo mutuna liboso ezali nini madame la juge? Combien de fois babunda na libala na bon? Pas pasteur. Plus de 20 ans de mariage, babunda combien de fois? So, en tout cas, tout bunda te. En tout cas, waneza donc wana kutubo sana. Voilà, est-ce que bazui? Maboko pour la couple, voilà. Va récupérer un point. Un point pour la couple. Numéro 1, voilà. Couple numéro 2, papa Lolo. Papa Lolo. Combien de fois bino bunda banda? Balebele. Mais biso va 23. Mais na bondela nga mo na bondela soki esalami ndenge wana bon pardon. Ebele. Voilà, est-ce que bazui monsieur juge? Voilà, très bien. Un point pour la couple numéro 2. Couple numéro 2, un point. Voilà, maman, olobini maman. Nino ekata na likola makofi. Voilà, yeba buka na minu, maboko pona bango. Il va la bosembo. Voilà. Couple numéro 3, papa Joseph, bobunda combien de fois? Non, non, to bunda te hein. Monsieur le juge. Un point pour la couple numéro 3. Voilà. Et Toumbae. Question numéro 2. Oui, monsieur le juge. Na linga na pe sa précision moko. Eza l'ambiance à l'émission. Papa Lolo na maman Lolo 51 ans de vie ensemble. Tozan esengo ya kozala mwana na bango en pleine émission. Yani koko télémanto betela tayo maboko. Wana zali mwana. Voilà, venez, Yannick, venez. Yaka. Yannick, Yaka. Voilà, Yaka. Voilà. 51 ans de mariage. 4e na bango yeyo. Est-ce que moi il oba pona couple papa? Liloba ezali kaka naza na esengo. Oyo nyonso balobi eza baza sincère. Voilà.
Merci beaucoup. Fils à papa. Maman répond à Yannick. Voilà. Deuxième question. Deuxième question, ça, après bagarre, to bitumba se bobundi. Toko swana. Nani o ayaka mutaliboso ko bomamoto kusat ko senga papa pardon to mama pardon to bosana to zonge l'ambiance. En tout cas, du fait que bagarre est athée. Discussion même à terre swana usiliki ou tomboki. En tout cas. Papa pe ko na nanya yaka. Bon, tout ça, en principe, moko, et ce qui est là, c'est salemi, au fond de la carne, et tout ce qui est en temps, du fait que tout ce qui est rappelé, qu'au bon de là, on appelle l'équipe ndengwa. Monsieur le juge, très bien. Maman le bagine. Un point pour la coupe numéro 1. Bazo récupéré, hein, et Tumba et Papa Lolo. Ceux qui ont bouki maman minou, nous bouki à les bélo dans la bonne de la Mtaliboso. Un point. Doyen a bien au tika Cape Town, doyen tika te. Doyen au kende konyo le sanjoto na Cape Town massage. Hey, papa. Soki boswani. Na bonne de la Mtaliboso. Tout ça n'a raté. Tout ça n'a raté. Mais soki asiliki ngande ou des fois. Na des fois na ba maloba moko boye juste pour na ko effacer eloko wana. Monsieur le juge. Bakoi. Mama lobaki soki bo moi argument muke ye mutu asala tu bozonga. Mama, okoi. Regarde ouais, regarde yo bossa ngene bossa jiro wana. Loba non. Loba ndingo lobaki. Mama lobaki. Ngande na bomaka moto loba na. Je n'ai pas chauffé. Loba sema. Mais on a raison. Voilà, mais on a raison mais bah si bah quoi déjà. Voilà donc 0 point pour la couple numéro 3. Et ça commence à basculer hein. Voilà. Question Souka et ça qui c'est bon? Ah, Régie. Voilà, question Souka et ça qui tout qui lobby mama lambaki boulia qui nin lobby. Ngana mona question yo randa quoi. Na mona ki yango parce que randa quoi. Mais sinon lobby toliaki loso madesu na soso. Loso madesu na soso. Un point pour la coupe numéro 1. Couple pastoral ba ibango blague ite ba récupérer bon bango. Na ebisibino. Voilà. Papa Lolo. Lobo dagini. Loso na madesu. Mais na ebisibino doyen otika tante. Doyen na méchant capteur au sakanate. Vraiment biloko toliaki lobby te bosana. Oh, so mona mama utale kina libumu pour la bloc à lobby. Vraiment. Papa. Loibo laki mikungu. Te lobby toriaki ba Russian asangisaki ba Russian na nini maki na nini lisusu. Eza spaghetti hein, ba spaghetti Russian na maki asangisi yango sali. Monsieur le juge. C'est alors le moment muke ba ne ba de kangi awa. Mama lobaki baliaki macaroni Racha na maki ya lobi spaghetti. Bon c'est la nanu. Est-ce que spaghetti yango macaroni ba juge bo lobi nini? Boye, c'est correct. Donc un point pour la coupe numéro 3. Voilà, bandeko balandi, voilà. Tosilisi mituna. Tokosa la sommation ya ba point, bana combien total nani oyo a gagné tokosa la ndenge nini. Ba enveloppe la sana ba enveloppe awa boy. Je suis attiré par ton amour. Desina komi locataire ya motema na yo. Karantini nango lingi apana yebisa je t'aime. Tosilisi sera ba question na biso. Toi na 3 enveloppes A. 3 enveloppes oyo ezali cadeau oyo ba sponsor na biso ba pisi. Na yebite sani na kati awa muta ko gagner yemoko akofungula tangi biso total na kati awa. Tu es na ma premier kuna. Tu rebenga liboso. Monsieur le juge Aya. Aya bisabiso. Nani oyo ba point sali ndenga nini? Nani oyo
abimi premier na libala bosembo na biso ya le couple nini est gagné awa. Voilà, merci beaucoup honorable président. Tobandina nous na ko remercier Radio Lokole TV ensemble na fondation Radio Lokole TV. Ya mwana mboka Fiston Pelende de Tata ya Sadek, le patron de la presse congolaise en Afrique du Sud et mon ami personnel. Tozanga raté na ko remercier Mama Rina Pelende. Mama Oyo Akabaka, koleka Mama Denise Nyakiro, pe koleka Mama Olive Lembe. Topesa la précision, en Afrique du Sud, Mama Rina a pesa batu biloko autant de fois, a foutu la bana Minerval. Parmi bano bazari sponsorisé na foutu la Minerval, moi nananga ya moi si pas alaki, a otaye kozoa, ba diplôme to ba bref, ba certificat de mérite, a zoaki 6. Donc, les ali grâce ya libota Oyo, tozanga jamais ko remercier bango. Bandeko. Voilà, na préféré. Est-ce que égalité zali awa? Égalité retombée na point moko wana tozonga na photo proclamer pour te basiko na tozonga la. Égalité tombée na point na kamoko. Voilà donc allez-y d'abord. Couple numéro 1, ça a combien de points? Couple numéro 1 pas nanga na 7 points. Couple numéro 1 7 points, couple numéro 2 Banca 9 sur 9. Couple numéro 2 9 sur 9 et couple numéro 3 7 points. 7 points. Déjà, tout le monde est gagné à Zali, mais si ça pose problème dans le couple numéro 2, non, le numéro 3. N'a évité tout ça à ce qu'on est awa. Awa, tu se référer. Madame la juge, il y a un tout ça à ce qu'on est awa. Couple numéro 1, Bazana. Couple numéro 2, Baza 9 sur 9. Numéro 2, Baza, et pas l'anglais bimi 6. Non, bimi 6, c'est pas là. Couple numéro 3. Couple numéro 3. Il y a... Oui. Bazout la question, moi, hein? Bazout, on a 2 questions. 2 questions, 2 sur 9. Sur 9. Non, 7, oui. 7. Rappelez-vous, pour récupérer la question, moi, maman, ça y a ambiance. Ah, on a contact, voilà. Donc, tout ça, ce qu'on est c'est quoi, awa, pour départager couple numéro 2, numéro 1, na numéro 3, na question mon de barrage. Poser question mon barrage. Voilà. Pour gagner. Abimi deuxième gagne. Bon, question on a pèse monsieur le juge, question on a maman ba osala awa, papa ba osala awa mutupe a obimaza te ba osala awa. Oya ko souffler a koi. Na ba 3 enveloppes awa. 3 enveloppes awa ça ya bino 3 te. Ka enveloppe moronde o pona awa, yango cadeau za lelo awa. Couple numéro 3 na couple numéro 2. 1. Ah, question on a ngapla on na mutu. Couple numéro 1. Leki ya madame Komona Enani. Ya mwasi. Ça na histoire. Ouais, ça simanae. Yuyu. Yuyu nan. Yuyu Bongumba. Mama. Yuyu Bongumba. Votre mabo ko bazui 1 point. Couple numéro 3. Papa. Leki ya madame Komona Enani. Benjamin Changa. Mama. Ya moi si toi mobile. Leki na yu ala ndi umena. Benjamin Changa. Bete on maboko azu. Bon, ngana moi na ma question oya libala bosembo so ya to benga mutu moko na public a otuna question moko oyo e bombarder bango. Il faut que papa bima, faut que la maman meto réussir. Ya solo. Oui, si bon, to benga attends, yo poser question, mais papa va bima, maman va tikali public pour poser question. Je suis attiré par ton amour. Desina komi locataire ya motema na yo. Karantini nango lingi apana yebisa je t'aime. Voilà, tout ça là ba jeune homme awa na jeune dame. Bango ba yeko sugisa, ba sabana e pa ba couple oyo parce que bango ba sa marié té. To pesa ba tangu tuna moko na couple numéro 1, na couple numéro 2. Donc ça a deux questions. Oyo eko séparé numéro 2 na numéro 3. To ba na papa comme on a et puis question ino tuni na couple au Vatican. Bon, comme on a Issa Israël. Question de tuni na couple. Na tuna ka na couple na biso numéro 1. Question on a tuna et pas maman. Maman depuis au lobby boza plus de 20 ans de mariage en fait. Nini o apporté na libala no banda séjour nyonso bosai na papa. OK. Merci. Question on a pe yango ekenega pa couple numéro 3. OK, ça va, merci.
Comment on a des questions? Bonjour, bonsoir. Na banya soba na biso. Comment on a chati bola, parce que ma bien nga Chantal. Na tout na ba couple na biso ba kumel déjà na mabala. Maman s'il vous plaît, ngena tout na yo comme prénom, poste nom na prénom ya ba beau-père na yo. So beaucoup plus ça prénom, poste nom na name, say name with your in-laws, your father-in-laws. Can I know it? Can we know it? Sorry. Merci beaucoup. Thank you. The full name here. Des questions en wana. Bah juste ba comment. Question de barrage ma pasteur. Ali bosole on nous apportant un mariage na bino mano banda 20 ans de mariage et puis ami balé et bisabiso kombo ya papa Bokilo full name mes amis. Na libala na ngai na porta na travaillaka na salaka na memaka aussi un plus na ndako na ngai libala na memaka mbongo et na ngana ba question après dans la précision yebisa biso mbongo ya liboso pour ça papa ça combien? Pona koloba ke na zwi mbongo na pesa papa là ça serait un peu difficile. Non, c'est-à-dire que mbongo ya liboso ça li business to no papa là ina $100 yango pour la famille. Ya liboso. Question ana pona bambongo na zwaka soki ya salaire. Non. Ba couple. Maman pas gobi maté mbongo ya liboso bino en tout cas la kenda copter sali ba futinga iboye salaire na nga liboso to mbongo ya liboso yango yo. Zai combien? Un peu difficile mais na yebi penza te mais peut-être ta réponse le baka oyebi te j'avais réponse. Oyebi te. Po on a banda on a zwaki pour ya liboso je crois na ya na mbongo ya salaire c'était 5 000 si je me trompe pas. 5 000 rand. Je crois. Donc mbongo ya liboso mama ya nango 5 000 rand. On va essayer de départager na blanc. Nina pe sa précision par rapport à question nae. Question de quoi lobby apport nae na mariage, c'est-à-dire apport wana na devient parce que vous allez un peu vague et on kende musika. Na banda ko ba ko save mbongo te. Ta on a bali moi sinanga a aidenga to koma ko save. A contribuer déjà quelque chose. Omoni na banda ko lata bien te. Moi sinanga a aidenga na koma ko lata. Tout ça donc babilo ko ne loko ni a échanger na mariage na bango. Question wana bo kelmango compliqué on ma casse allez-y. On répond à la question maman. Bon. Pona musala na portaka na nga na portaka mbongo na bandai koya na mbongo na sali na ke na ye na présenter mbongo. Voilà eza question eza na précisité. Na ke na précision parce que wana tozo ka muta ko ya moko mutu mo a gagner. To ke na précision. Pesa biso mbongo ya liboso mai papa za combien? 5 000 rand. Maman, mbongo ya liboso ya kinango 5 000 rand. Question ezali mbongo ya liboso pesa papa 5 000 rand. Voilà, sikoyo yami balé balobaki za nini? Full name ya Kombo full name ya beau-père na yo. Roger Nyangezi. Azami balé kaka? Kaka balé? Papa Roger Nyangezi. Mutana ko balé te? Roger nani? Nyangezi. Vous avez 3 combos. Dès aux 8 il faut ça tout. Ils ont mis ça tout. Tout ça ba congolais, beaucoup ils ont mis ça tout. Comment ça peut m'échapper comme ça? Qu'on peut s'en une minute. Oh, une minute nani. Là-bas. Question de barrage, comme ya beau-père na yo. Non, non, naïebi, mais je ne sais pas comment ça m'a échappé. Non, naïebi, mais comment ça va m'échapper comme ça? Oh, 30 secondes. Juste 30 secondes. So, maman, juste ça que a évité. Ah, on a mon maman là il y a ouais. Donc maman bolinga la famille la papa de. Voilà, ma pasteur a ébi combo ya beau-père na été. Papa reprend ma pasteur. Voilà, tu es dans couple numéro 3. Apport non na libala. Non, to santa question wana. Mbongo combien liboso oya nango pa mbali na yo. Ngana yaki na mbongo te. Donc oyo obima osalamu eloko na mbongo pesi mobali. Nanu te. Yo pesa mbala atelo moko te. Te. Na pesa mbali lo moko te. Ça va? Na pesa mbala atelo moko te. Et ami balé kombo full name ya Bokilo na yo. Ya mobali. Ya papa ezali
Papa Valentin Mulunda. ezalaka misato. Je comprends des bino basi bolinga mobali te. Papa Valentin Mulunda Bukasa. Valentin Mulunda Bukasa. Maboko pona mama. Voilà, papa bakota. Je suis attiré par ton amour. Desina komi locataire ya motema na yo. Karantini nango lingi apana yebisa je t'aime. De retour sur ce plateau. Zaki question de barrage. Normalement, émission c'est là qui déjà mais question de barrage pas tout à deuxième azali wapi. Ba enveloppe au misato. Toroyeba eniza na 4 awa nani oya a gagné. Coupe numéro 1, papa. Maintenant, il me awa ceux qui répondent correctement pour la deuxième place. Pris à ma casse, il y a pas la deuxième place. Batunaki, maman, mbongo ya liboso. Oya na ngo balo sala 20 ans. Asali moi musala ina mbongo après papa mbongo na zu yango. Ça y combien? Atema pesa pe wa mbongo ebele plusieurs fois wana en tout cas nazoyeba so sangote. Maman zaki combien? 5 000. Ah, on nazoyeba vraiment te po ezaka ba mbongo comment on ezaka tout. Voilà, 0 point pour la coupe numéro 1. Papa a évité. Maman a dit 5 000. Papa a bien évité. Deuxième question. Et ça là qui. Combo ya papa na yo. Mobimba. Full name. Et ça nani? Bon, ça, c'est Roger Nyangezi Balagisi. Roger Nyangezi Balagisi. Maman a dit nini? Roger Nyangezi. Donc, maman a évité. Maman a bossé combo ya bokilo. A boss a ebi post le poste no ya suka wana Balagizi wana yebi yango. A yebi yango o bossana ki? Je te dis la vérité, na habité comment moi échappé nga parce que na yebi papa. Voilà, donc to bete vraiment maboko mais eza a bossa na ndenge mabete eza ka erreur premier te même. 0 point donc bango échec donc 0 point pour la coupe numéro 1. Voilà. Papa Joseph. Question de barrage. Hein? Oui, question il y a le bosso d'Aguinini. Mbongo combien maman oyo banda bosala na ye 7 ans ngoyo aya papa maman hein to papa hein na sala ki boeta mbongo na zui yango combien? ezala ki au-delà ya 5 000. OK. On a présenté na maboko. Toto question simple. Mbongo to maman. Oh maman qui n'a salé musala to bakabeli to les papa hein. Mbongo oui. Oso quoi déjà? Non. Non. Tozwa réponse ya liboso. Papa lobby au-delà de 5 000. Donc 0 point. Non. S'il vous plaît, Bandero Balandi, question, attention au travailler, ce que vous comprenez, ma à corriger, bah si va corriger. Mais je te dis question, donc Papa Joseph, 0 point. Papa Joseph, 0 point. 0 point. 0 point. Bon, tu redéleveras on a Sima. 0 point pour Papa Joseph. Deuxième question, combo ya Papa Nabino Mobimbezanen. Valentin Bukasa Mulunda. Maman yebi kombo ya bokno na été. Bukasa Valentin. Papa Valentin Bukasa Mulunda. Oui, c'est qui biso yango? Yes. Aloba ki mi balé. Aloba ki nini? Maboko pour la coupe numéro 3. Voilà, mesdames, messieurs. Voilà, Tozan a gagnant numéro 2. Voilà, merci. Alors, qui 2 questions. Coupe numéro 1 échoué dans toutes les 2 questions. Vas-y, 0. Et puis, coupe numéro 3, échoué dans la question. Moko, je suis donc. Ce qui fait que j'ai mis deuxième. Je vais répondre à Bango. Grand merci na couple numéro 1, Papa Pasteur. Tout le monde qui est libala ya bosembo. Ba question est ba question simple.
oyo il fait son grand la carte na biso ya salema bosembo turobita ke libala na blesa bosembo tezali bosembo ko fanda déjà ko ndima ko ya ensemble boy c'est pas de tout le monde to pesi bino longonia merci mingi yambo to procéder na cadeau oyo ba pesi pona bino bobimi ba troisième to ko benga ba juge boya bo rappeler biso ba question pardon ba point et ça dit combien voilà monsieur le juge ba point ça dit combien voilà merci beaucoup honorable président. Le couple gagnant, ezali couple na biso ya papa Lolo, bazu 9 sur 9, bayebi mituna nyonso pe ba répondre na yango. Oyo tellement s'il vous plaît. Voilà. Maboko makasi, voilà vos salawana. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Couple numéro 2. Couple numéro 2. Ba deuxième ba gagnant ezali couple ya papa Joseph. Couple numéro 3, oui. Bango ba donc couple numéro 2, couple numéro 3 et bimi la deuxième place. Voilà, et bimi la deuxième place et ali couple ya papa José, maman Joël. Maboko pour papa José Boya. Voilà. Voilà. Vous qui nous suivez en direct na Congo, c'est extraordinaire. Te bobenga biso na numéro na beaucoup mais ça va combo. Boya peut participer na Libala Bosembo Afrique du Sud. Et couple numéro 1. Couple numéro 1, bah on est basé troisième place. Et ça dit bon couple, il y a Pasteur. Merci beaucoup Pasteur Boya. Maboko pona bango. Je rappelle ici que le couple papa Faustin ba uti musika. Na Pretoria balakisi bolingo ba yeko participer na libala bosembo awa na Johannesburg donc vraiment basali libala oyo ya bosembo yango wana ton va participer mama Rina Pelende a préféraki bazonga maboko pamba te lokola libala oyo za ya bosembo bayeba kozonga na saki moko ya fufu ya 10 kg oyo ba pesi ku maboko pona bango pesa mama saki ya fufu ya 10 kg. Voilà, merci beaucoup à Saka Foufou, il y a 10 kilos, couple numéro de Essili Wanate, tous on a un sponsor rebelle, pas un sponsor Nabiso, tous allez na champagne JC Leroux, JC Leroux a un sponsor Nabiso, alors, on peut s'appeler Kaka couple numéro 1, on met 3 place, bouteille moko ya champagne JC Leroux, merci JC Leroux, bouteille champagne, merci, voilà. Champagne, JC Leroux, mon frère sponsor, il y a Libala Bosembo, JC Leroux. Voilà, voilà. Il y a Bino Yangoyo pour la champagne. Merci beaucoup. Maboko pour la coupe numéro 3, voilà. Vous avez la peste à Bino. Merci beaucoup. Ah, ceux qui baillent Libala Bosembo, sont en Maboko pour battre Libala Bosembo. Voilà, coupe numéro 3, n'est pas mis deuxième place. Voilà. Couple papa Joseph na maman. Ok, d'abord, tu coupes ça bango penanou. Ça qui a fufu moko, voilà, il a maman Pelende. Surtout que papa linga rolia mingi. Papa linga rolia fufu mingi babi. Bazui. Voilà, ça qui a fufu moko. Voilà. Voilà. Toko pesa avant to le kanaba prix. Couple numéro 1 maboko pona bino, toko pesa bino 2 ça qui a fufu. Quoi numéro 1? Hein? Voilà. Bon, reçoit des sacs à Foufou, c'est en attendant, Baya Kanayango, voilà. Bon, on va pêcher d'abino. Sika, on a 3 enveloppes. 3 enveloppes Oyo. Gagnant numéro 1, Bazawa. Numéro 2, Bazali Awa. Donc, on passe le privilège na le premier. Na 4 Awa, les amis Satou. Tu peux ça va juste battre la biso likolo enveloppe. Chichiaga. Enveloppe à liboso ba commune. Enveloppe à liboso ba commis cadeau. Voilà. Enveloppe à ba commune. Enveloppe à mi balé ba commis mbongo. Enveloppe à mi sat ba commis cadeau. Voilà. On a 3 enveloppes awa ba cadeau mi balé na mbongo. Ba héros o ba gagner eza coupe numéro 1 boya nanu awa. Coupe numéro 1 boya. D'abord répondre à papa Lolo, doyen. Là on a 3 enveloppes. Ba répondre nanu. Ba enveloppe oyo, tu as 2 cadeaux na mbongo.
bino bokopona enveloppe ya cadeau to enveloppe ya mbongo. Mbongo. La précision. Enveloppe ya mbongo ça va commis 10 000 rentes. Bako koma 5 000 rentes. Bako koma pe 0 mbongo. Bako koma pe 100 rentes to montant mususu. Donc choix na yo pona. Soko poni mbongo oyo kozwa etali yo moko. Coupe numéro 2, ba gagnant, ba lauréat. Vous prenez enveloppe nini? Mbongo. Mbongo. Coupe numéro 1, ba lobini ni ba poni enveloppe ya mbongo. Monsieur le juge, ba ressemble pas monsieur le juge Simba. Hein? Mbongo. Pesa ba enveloppe mbongo. Voilà. Ba refungola enveloppe mbongo wana. Total mbongo wana eza combien? Zela. Bon, ça va premier, ça na avantage. Il y a ça deuxième choix. Puis c'est pas premier. Mais va poni mbongo. So ba lingi mbongo wana, ba zui mbongo. So ba lingi cadeau, ba zui cadeau. À part mbongo, ba enveloppe ni balé bomona oyo, moko ça na billet avion Cape Town, séjour kuna, il y a 2 jours. Nelo ko mususu. Donc déjà ba ba poni za mbongo. Et au tika la show wa pona kuna ndeba okone ba wotala kuna. Fongola mbongo papa lolo. Live. Voilà. Mais yo ba kisoki eza 0. So eza 0 eza mbongo. Eza mbongo te. Batala. Bazo fongola. Ba lingi mbongo au lieu de cadeau, mbongo wana eza combien? Musa papier, papier tanga la carte papier. Combien? 200 rennes. 200 rennes. Ba pour une mbongo bazui 200 rennes. Le cola basa ba premier. Ba na deuxième choix. Donc 200 rennes ya bango déjà basa nango. Est-ce que vous sepeli na 200 rennes wana? Sepeli nango te mais tu sepeli nango. Sepeli nango to sepeli nango. Parce que za mbongo. Voilà. Tu repasses bango deuxième choix. Parce que oh ekotikala ekozala ya couple numéro 2 bango deuxième. Bon bango ba gagner te. Ba gagner na ndenge moko boy mais bango ba gagnant ba na avantage deuxième choix. Pour enveloppe moko cadeau moko. Oponi oyo. Jean. Nyoso wakomika cadeau. Eza kombo nyoso cadeau. Oponi wana. Na poni oyo. Fongola. Mama kama mtawafungula. Mama zola nzimbu. Okay. Maboko zo shake. Taille message 100 tonnes, full soin de visage, valeur 3500. Voilà, merci beaucoup. Voilà, bah gagné, vous voyez. La taille message full soin de visage. Donc, papa n'a pas aucun de bah sali bango soin de visage, ma cambunion surtout. La valeur, il y a combien? Il y a 3500 rennes. Ma bon pour la coupe. Et voilà. Monsieur le juge, Robandelango. Robandelango, comme bah gagné nini. Voilà. Taï massage na Santon et ali maison massage ya munene o leki ba maison nyonso ba spa nyonso ya minene awa na Santon ba chedi ba ngwana full soin de visage valeur 3500 rennes. 3500 rennes wana eza valeur soin de visage full ya mutu moko na Santon awa. Donc le quoi ba mi baleza au moins 7000 rennes. Oyo ba okende kuna na papier ba pesi ba sali bango soin de visage normal. Merci beaucoup papa Lolo na ba mete. Ça va funu bango yango pesa bango. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Ma bonne pour la coupe numéro 1. Allez, coupe numéro 2, bah deuxième. Oh, c'est pas fini, hein. Coupe numéro 1. Deuxième sponsor, on a biso. Il y a 20. Je sais les rois, champagne. Deuxième sponsor, il y a émission Oyo. Yeyo. Madame la juge, on t'a mis la mission, voilà.
Couple numéro au bazaki numéro 1, numéro 2 bazaba gagnant, ba gagner Robinson Winery. Des bazapé sponsor ya Libala Bosembo o eza 1 litre, to 1 litre en anglais. Voilà. Merci. C'est ça bango. Voilà, maboko pona bango ko likuniate. Voilà, couple numéro 2. Couple numéro 2. Enveloppe petit kalimoko cadeau. Approchez. Yangoyo. Okofungola enveloppe. Au moins on appelle enveloppe à couple numéro 2 et l'équipe est à numéro 1. Topé si bango te bango bapona ki basala bapona ki opona. Toyo ka siko couple numéro 2 Unis. Au moins le numéro 2 a gagné le numéro 1. Thai massage of full massage valeur 5000 rands à Santon. Donc bazui full massage. Bon papa na mba okende kuna basala bango massage. Full massage nyoso su na valeur ya 5000 rands. Donc mutu moko 5000 massage makambu nyonso tout 5000 bango baleza valeur ya 10000 rands. Donc I wish couple numéro 1 efalaka soit oyo mais couple numéro 2 quoi pas couple numéro 2 bango ba pona kiango. Maboko pona bango alors madame la juge akobandela couple Nabiso au babimi deuxième, Bazaki troisième et babimi deuxième. Ils ont gagné taille massage. Ils ont 100 ans de commandant de son albaki Yamoune et les Kignonso. Ce basali au massage, Bozongi ban a 15 ans, 16 ans, 17 ans. Donc, full massage of the couple. La valeur, il y a 5000 rand. 10 000 rand na bango surtout mi bali. Maboko pona bango. Voilà, venez de couple. Venez, voilà, mesdames, messieurs, voilà, c'est pratiquement la fin de cette émission. Je crois. Émission Essilité, émission Ezali Belé, prix Ezali Belé, notamment prix spécial. À Cape Town, Cape d'Urban Ezali, Bali, on viendra. Voilà, alors, Binon n'a pas commencé à comboter, pas commencé à comboya, et couple eux gagné les lots, on a droit à kozonga sous. To bengane muluté. So ba mulika kozonga sous, bengi komisi zongi li susu. Mais il faut cela oh nanu les quitter leka. Parce que liste Ezali, ba kozonga sous. Alors, ce qui est là, au raté, au gagné billet à Cape Town, et la question cité pour billet à Cape Town, et Zali awa kaka décembre awa Cape Town, d'Urban na Santon awa 2 jours. Voilà le kola mondele et Zali. Pendant les lots, bagay na biso ngwana to suki awa. Allez, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap et tchara. Je suis attiré par ton amour. Desina komi locataire ya motema na yo. Karantini nango lingi apana yebisa je t'aime. Voilà, merci beaucoup Bandeko oyo bozali branché na radio Lokole TV. To yambaki pona bino ba couple awa na Libala Bosembo. Bandeko to mona na mokili oyo bato balingani basali 3 mois de mariage baboyani. To mona bato bavanda 5 ans et simbate bakenda. Mais kozala liboso na biso na couple oyo basali plus de 21 ans de vie d'ensemble de mariage ezali kwangate. Dans les mariages, il y a toujours les hauts et les bas, il y a les épines et il y a les roses. Avant de passer micro na couple ya papa Faustin, pasteur na biso na maman pasteur, ba biso sekele o esali ke bavanda ba umela maman Rit pour Bakisani. Merci beaucoup, commandant Anderson. Merci. En tout cas, l'émission Oezali première édition, comme nous vous avions signalé, il y a Libala Bosembo, Oyo Totiko Silisa. Et alors que Tozana couple Nabiso, Obabimaki, 3e couple pastoral, Obavandi, Libala, plus de 20 ans ensemble. Alors, il y a quelque chose qui m'a tiqué par rapport à Libala Nabango. Et puis je vais aussi profiter de l'occasion où le commandant Nelson à lobby n'a posé la question mon na papa pasteur puis na maman na biso pasteur secret nini oyo bosalaka plus de 20 ans na yo kibino a boswana te
papa asimba ata mama na nzoto te eloko moko ata matata moko bosala te na 20 ans na oyo eza chose moko eza peut-être eza impossible et ça les mabala na biso ya lelo. Quel est votre secret et puis message d'encouragement pe stratégie au boropé sana ba couple futur au bazo aspirer na mariage et puis ba o bazan na kati ya ba système ya kobunda, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour ba pratique wana ezalate na mariage? En tout cas, merci beaucoup pour la parole. Et puis tout ça vraiment très béni na ko yambabiso na chaîne radio Lokolé télévision. En tout cas, nous avons été bénis pour votre invitation et d'avoir participé à un programme Oyo, il y a un couple, il y a une compétition. En tout cas, nous encourageons à tout le monde, les amis qui sont encore là-bas, de s'inscrire et venir. En tout cas, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Et là, comme on a pour la question et pour le remarque à faire, et que dans la vie, en tout cas, ce que tient à nous amener, qui soit la fondation et un mariage, au comment on a accolé mitema, et qu'on permettre un peu de pas plus que Nengo Kanisaki parce que c'est lui la fondation de tout et qu'on permettre et que Bandeko Baza Kuna on ne se dit pas que nous sommes spéciaux mais Nzamba Sungi Biso grâce à nous la paix accordée na Mutumoko donc secret na biso ya liboso zali Nzambe et puis lui-même aussi comme il nous aide à pesi sope mutema moi ko zape na mutema munene kozala mutu ya kosidikate kozala mutu ya koagir avante prends ton temps soyez patient comment on appelle patience wana et ko permettre que boke musika en plus de ça comment on appelle comme mon ayo moko de karaté ne vois pas que yo attaque papa ou bien attaque maman kozala moins égoïste comment on a mutu mususu qui est ton conjoint au mon aepé que azana droit moko boye ya ko avancer et le connu au sala pour qu'il a avancé à réussir à s'épanouir il peut à réussir de l'autre côté aussi ce qui au mimoni au travers elle en tout cas boké musique c'est ça c'est on appelle même l'amour voir l'autre par rapport à toi merci beaucoup en tout cas je vous remercie. Merci beaucoup commandant Anderson Emo. J'espère que batwa landi pasteur Faustin Malamu bocha nzambe na liboso na couple na bino komi kitisa ezala entre moi et mobali pour vivre pendant longtemps. Maman pasteur. Okay. Merci beaucoup Yakobaki César vraiment mingité ndenge pasteur déjà lobby. Alors il faut toujours côté nzambe liboso et puis deuxièmement comme nous les mamans respect, patience, amour. On a beaucoup avancé bien. Ce mot quoi siliki yo vanda na calme et ko changer le côté. On a beaucoup avancé, beaucoup de prières, patience, respecte ton mari, lingaye beaucoup avancé. Ndi le côté ndi biso to kendati bongo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ba eboza ko landa biso tozali awa na couple gagnant oyo ba uti ko gagner libala bosembo. 51 ans de vie d'ensemble, bientôt va fêter 52e anniversaire. Ya mariage na bango. Totuni kaka na papa lolo sekele ezali nini? Sekele ezali amour. Amour oyo bato wayi bakangote. Amour oyo ezali nini? Amour ezali kolimbisana. Kozala jaloux te. Kozala nini soupçonné te. Oh asali boye te. C'est pas ça. Amour balobi on a 1 Corinthiens je crois chapitre 13. Kolimbisana surtout ceux qui moninga sali mabe yokela ye mawa limbisa ye ceux qui ye pe na tour na ye alimbisi yo boko vanda ti mindondo zanga te hein boyoka ki awanga la lobaki ko bunda mingi mais tout le temps tozongaka ensemble parce que c'est ça la véritable vie ya kolimbisana. Merci beaucoup. C'est Dieu qui a fait l'amour. Alors, il faut que merci beaucoup. Maman, esengona eza nini libala bosembo bino boza ba gagnant oyoki nini omoni déroulement nango eke ndenge nini impression na par rapport ya libala bosembo. Esengona ngana sepeli makasi po nyonso eke correct eza bien libala ezaka patience
il faut kozala na patience, il faut kozala na motema monene bato bayebi biso ti lelo bakamwaka ndenge nini toza kaka na mobali na ngai ti lelo ezalaka likambo bolimbisani nyonso oyo mpe batikali na nsima na biso balanda exemple wana ekozala bien soki oza na komikitisa okokontinue na mobali no bokovanda bien. Merci beaucoup et puis félicitations na bakado na bino. Merci beaucoup na baye bolandi biso awa na libala bosembo. Tozali awa na couple oyo babimi ba deuxième, 5 ans de mariage, 5 ans de vie d'ensemble. Lelo ba prouver que baebani ya solo. Papa Joseph sekele ya kovanda na mama pendant 5 ans bo bundate bo swanate ezalini. Eza patience d'abord eloko libosonga na koloba, patience bolingo. Bolingo on a pesa yende sala que nazala patient na ba moi faiblesse na e eloko liboso ya mi balé vie de prière. Vie de prière ezo sala que kimia evanda na ndako. Soki kimia ezali bénédiction yaka ekota na ndako pe facilement na mukuse ndelo na koloba yango wana. Merci papa Joseph. Maman Rit Mutuna na maman Joël. Maman Joël bo gagné bo sepeli bo bimi ba deuxième couple. Et puis esengona yo eza nini na ko gagner et puis na lingi o pe sape conseil na bandeko basi lokola yo o bavani na mabala misusu une année 6 mois pa babandi bitumba mais yo déjà 5 ans na ba jeune fille o musu bazolinga babala conseil ni okopesa bango. Conseil o nazo pesa ba jeune ba yo bazo landanga secret munene ezaka patience na respect. Donc, merci beaucoup Bandeko Boyoki, rien que la patience et le respect. Maman zala na patience na libala, maman tosa papa na yo boko umela bozaloko la couple na biso ya papa Joseph na maman Joël. Merci beaucoup commandant Anderson en direct na radio Lokole et bongo et avec le CEO Fiston Pelende.